En tout cas bandeko nanga na mokili soza na problème na mutu il s'agit bozo kutana na ye ozo linga atia yo ka otumolaka ye ofingaka ye se kozala na posa na ye na pesa bino méthode ya bien moni kara so okutani na mutu oyo yo lingaka ye te oyo jamais koko solisa ye na vie salaka lokola za nzete beta ye kara beta ye kara boleka na penza esalaka bien eza vraiment silence moko ekoteya mutu wana par rapport so okutani na mutu bosolola te olinga kaka tia yo ka olinga kaka otumola ye olinga kaka osala eloko mo boye mpona pourquoi soki ozalaka na besoin na ye kara eza kitoko makasi salaka lokwa mama bijou nga so nalinga ko lisusu te so nalobaki na ye na donc nga na tokosololaka lisusu te na omonoka lokola nzete na omonoka lokola nzete ata tokutani place nini ozela ta oyo kata na kokosola kutu te yango nde eza réponse